Laisse-moi vous dire que Nico, c'est un ingénieur à Allemagne. Mais quand vous avez un téléphone cellulaire, on patronisait Télécel des Rwandais pour détruire qui? Les Congolais. Et qui était derrière toute cette manipulation? Les King Wadondo sont là. C'est ça. Et aujourd'hui, un King Wadondo qui se permet de dire que moi, je suis le parlementaire, le patron du Sénat congolais, pour représenter la maison de la nourriture congolaise qui est Bethlehem, au Manaza Kobenga, Yakakimama, place Bisobane à Congo, photo que nous donc vous comprenez bien comment le Congo est détruit, comment le Congo est détruit pour des années, et ces gens-là sont encore là. Pour nous compter, ça va entraîner. Mais nous personne ndeko Isaac Awa ante parce que nous avons été à Oza comme Awa. Ou bientôt que n'est pas ndeko Banda Mawa. Nasina lobaki papa na de ce côté wana ozana onyati peza oyebi effectivement ndenge mboka za détruite de ce côté nazo cha otembete côté à télécommunication wana mi poste et télécommunication qui est l'un des secteurs où il y a trop na pays. Peut-être c'est ça l'information, peut-être c'est ça la richesse du pays et la communication. Sans qui peut-être on a un système de gens seulement, quelques groupes de gens, et tous ces gens-là ce sont des Rwandais. Mobutu na vie na nyos atikali ko yeba te que signifie te atikali ko yeba valeur ya téléphone cellulaire te atikali ko yeba futur ya pays te puisqu'il faut qu'on investir na ba technologie o ezakoya et progressant mais domaine mususu on a problème vraiment mususu papa Kenya doit avoir un mauvais cœur. Comment aligner kota la bisobana à Congo, il se dit un citoyen congolais et ça comme on a futur le pays mais aligner kota la bisota héritage à toyer un peu histoire ingate qui est une force américaine, qui est une entreprise privée américaine. Quel est le contrat qui existe entre les Américains et Inga? Pourquoi pas expliquer que Inga Shaba, combien ça coûtait et qui est en charge et quel est le vrai projet à Inga pour voilà pourquoi le SNEL, est-ce que ma collègue papa Kengo Dondo, na SNEL, et il n'y a pas eu est-ce qu'il n'a pas joué un rôle dans SNEL? Pourquoi à un certain temps il était le ministre de l'énergie, n'a pas Yanini? Est-ce qu'un Congolais connaît seulement le pourquoi? Est-ce qu'il y a seulement quelqu'un qui peut me répondre? Bino que les contre Kabila, que les contre Bone. Je n'en disconviens pas, ce sont de bons efforts. Mais en attendant, est-ce que vous savez bien le Balam, le conseil de Balam, il y a qu'un don dans un contrat Inga Shaba, Inga phase 1, phase 2, phase 3, c'est millions de dollars. Ces contrats, est-ce que tu as un nyongo? C'est pour libérer du saut parce que Inga ya Pamba. Et quand tu produire mbongo ezali que moi na Congo nyo ça ta sala raté un chômeur congolais est payé. Est-ce que seulement quelqu'un qui peut nous parler de Inga? Il est là. Papa Kengo Dondo. Azo kanisa que to yebite, mais biso lobi les années 80 zalibana ista. Nous étions simples ingénieurs. Mais data lelo to yebi qui nous sommes et to yebi qu'est-ce que nous pouvons aussi faire pour ce pays-là? Papa tu sais que a que de gauche, azo à droite, loba biso msu makila nzeza bana Congo te. Nous sommes là à Congo. Papa Tshisekedi a un pouvoir lié. Non, papa Kengo va justifier biso. Quels sont ces contrats-là? Oh, écoute, salité. On va papier bungi. Papa, ça me la photocopie à Pamba. Photo, comment tu vas bimer à Makabo? Parce que pas transformateur, oh, nyonso. Pas transfert contrat. Oh, oui, on a courant, c'est va transférer ça. Quel est le contrat derrière le transformateur? Oh, ils ont prévu et qu'il y a Kinshasa. Oh, ils ont prévu qu'il y a Congo. Oh, ils ont prévu et que ça énergie à payer. Parce que ça pays, c'est l'énergie, c'est l'électricité. Oh, le Congo, c'est le premier pays au monde le plus riche en énergie. Mais parce qu'on n'est pas du sang congolais, parce qu'on n'est pas un Congolais, on s'intéresse à des intérêts privés. Kengo Dondo, n'étant pas un Congolais, est-ce qu'il peut s'en avoir, mais puisque le dernier souple de la vie n'a qui me coque, ou la commune, article, c'est un souvenir, il y a histoire, il y a Inga. Papa de Bandeko, tu commune à point où Nalina tire conclusion et conclusion moka na ngai nango bandeko baza na ligne soki bokoki kobenga bobengi bao baza na téléphone mais o baza na kati na banda na kopesa bino 2 minutes ya chaque mutu atire conclusion na ye avant que ngai na continue koyebisa un Congolais ete mama libata ayebaka na ye bana na ye te tozala besoin mama ya soso
tant que Congo a opposé au Luka Tata, pas Tata, tout ça, Luka, qui est exécutif, qui est président. Même président, c'est un lion. Lion, ce qui moi, c'est naïe, lion. Ce qui a protégé les bébés, bakoya kolia na propre papa na kaka. Un président en réalité, akobanga lion ya mwasi, pour attaquer le bana na ye, ba lionso. Mais ce qui était, ako dévoré. Tout ça, nous avons battu kaka na Congo. Nous n'avons que des canards et des cannes. Biso za bakaneto, tout ça, on a nulle part, nulle part. Ou bien, Congo, tout continue, vous avez bakaneto, beto ko bana soso, alors maman na biso, azala parlementaire. Alors maman yango, tika azala vraiment une poule. Mais si vous avez une canne, je ne crois pas qu'il y aura seulement une solution au Congo. Je ne crois pas. N'a pas de doute. Dès qu'on donne la question 2 minutes, et puis tu as un Mandamawa, et puis tu as un Roger, et puis tu as un Isaac, et puis nous avons tiré conclusion à Souka. Dès qu'on donne la antenne. Merci, Papa Zambouana. Nana minga olobate oebi, soki oebi le roté au salani, yo mato yoki, na sengoka merci na obibisi lelo. Mais na rolinga vraiment mingi au côté la biso pena na ba fonctionnement rôle à sénateur vraiment ezaniti na mozindo nango oyi na biso na parlement na députation ndenge ni ko salama ona congolais barata sozo sala di solongo bi etanga zo combattre pona mboka na e aye ba reloko azobunda parce que omono koma quelque part ozoloba makambo mais makambo na eloba makate eza soni mingi. Merci papa na zongisi micro. Merci Doko Odon, toke pa ndeko Mandamawa. Ouais, Papa Zambouana, vraiment, na sepeli mingi na makambo tu koloba wana, ndenge mpaka na biso Odon Pambo, le grand dépositaire tu koloba, ngape na kosenga na yo kaka, biso toyebi makama solo oyo te. Mais yo lokolo yebi yango bafo banda na so donc no chef de collectivité bima tina na ye nini oteyi biso. Bongo comme si les zones tina na ye nini oteyi biso. Ceux qui comme ça du peuple tina ye nini oteyi biso. Nga za na colère moko boye mutu moko boye ti elona afutanga mbona ngate komone mandungu bulanyati akufake apesa mbona ngate da mwana muke je crois j'étais dans la première CO na otanga wana ba yoko zo apito ko pikola manioko kote kuna ba kota ba kisele kuna boye manioko soki ba masango to pikola masango doki ba opesa mbongo mo be soki ba combien na bosani depuis to kimaka ntito kikuna to pikole ba manioko zela mbongo na so tirelo apesa ngambongo ate nazaka na kolera likambo ya tirelo yango yo papa yebi na moni vima yebi na politique ngo bien biso to yebi rien ni na soki ngana yebi ka pionnier prêt pour la révolution na suka na ngawana o bate ngawana donc ngana ko expliquer donc je me suis pris yebi na enseignement pour yebi na enseignement o expliquer so que non collectivité chef à collectivité à quartier musane zakanani tout le monde a chef de collectivité comme c'est les zones musane nani oh brukumes oh nani donc tu bana ba titre on a tipo le to comment comprendre le té oh ka nga député oh nga soki nani nga chancelier oh nga soki nani mais jusque là mboka ngoti le bana to zo kemba Congo te nga na peut-être période nduma o muto ba kino to sepela na Congo na éviter période nini même la période où ya ba kimbangu basepela na bango te période ya bakasavu basepela te période ya biso oku de comme susudoki tozo yeba te donc siko bana biso bakobota oyo bakotira période nini donc yo na moni ko ale ozala mutu moko donc ya bien oza no moi fresh bien que makambo lo baka bato batiango kati mais soko koti na kati ya mozindo omona bimaki non mbuta o azo bisa masolo moko danser donc on préférait vraiment donc on laisse biso mutu ya que to zwarata ko zwara maloba ba pasteur a o ma buza mate soki ya ndete mate ya bien o biso to ko yeba pena yango oyo za vrai mate ya penza donc to landi pena to no ngalo sino neti vie na ngamoka benga non sunga ngai na ko sala député kuna na mboka ngabi kulutu to zana susi pona mboka wana yo kuna ko sala député na mboka obota ba na mboka wana te ki député ko sala na mboka na ndengeni et pas yo koleli bana ko sala ki député pas yo koleli mais ya libino to sunga ye to tinle ba photo ba pare a photo ba nini po akana ko sala ki député kuna na mboka ngabi do yo zo la ko sala député ka pona libumu na yo
En tout cas, on a une côté na ma bouzo baate. Kena ko sa ki député na soko resi ndenga na ko aider yo. Tu vois ne na epsa gaye. Donc je pense que biso oyo to ali awa to yebi absolument comme côté. Tout ça ndaka donc information oyo ndena mu pepe kaka ndeng ba ça la boye, zonga boye. Non. Mais les vraies informations oyo to yesa biso lelo ya songolo mpaka oyo kengo wa dondo ba seti ya lewana bato na tu barine na kitu so muna bango danser nzoka ndika balar na biso nga père na nga zwa passion 3 fois ti lo bafuta ka mbongo ate on explique en comment ake boulot a sisi passion azongi mais bafutete azongi suna musala 3 fois ba mbongo ba bango ba rene nango barine ba mbongo ba père na biso. Donc je pense que tu le banda batonga banda ko soki ba chite salongo banini banda ko tonga marasusu te njoka ne ba on fo gouvernement fa tonga pe banda ko akaboli atekisi a biso bala tozaka banda ko ya onel à part banda ka onel bana so ba uzo banda ko la coach gouvernement rien masa mon coup bazaka na nyongo soki ya un lukuta masa mabotra ba onda quoi nyonga un lukuta na commissaire zone mo ba muluba alega bango parler masa ti lo batenengana ba surtout ba parti bo ba tellement facti bazaki nyongo soki ya un lukuta soki 3 lukuta ba 6 raté à l'époque tu veux to utika ti to ba bisimo biloko libanda ndako kenda ti lelo donc ba biloko zo ba na mo kizap na mutuya. Moi je préfère que on laisse ça sur l'ITEA chaque jour type na publicité le na côté ya bino musala ya commissaire des zones musane nani bola na télé na radio to yet le biso musala ya likili soda soki nani général musane soki nani pasteur musane nani donc on a ka soto on y ça sur biloko ya marque wana et ko veiller biso peuple auto du chance à kolandaka ba radio na ba internet quoi. Pour makambo mingi na Congo na bazola nango te bayebi na makambo te ba politiko bayebi na rien biso zo kusha pour toza libanda Congo so peut tozala kuna pe tongo kotanga kiyungulu wana donc vraiment na zo bongo ba fleur quoi donc c'est tout donc mende ozana na devoir biso benga ala mboka biso mout il faut o laisser absolument loba o te biso tozo école et pas na yo pour le lever to yebite ce qu'on appelle comme c'est des zones. Alors, tu as comme c'est des zones, si on a là, on fait un principe, on est comme c'est des zones à Zalak. Merci. Merci, Ndeko Bandamawa. La bande ni kama onel outiko bimisawana nde eloko moko batufubaye baeteza na kata groupe ya ministère de l'intérieur mutazana ba division ya mike bakipaka biloko wana mais batuboni ba zo ba crédit wana e batuboni basilisa yango. Sinon que oza la page moko ya tata kutu sous les akoleka wana ezali ke ba ndako ba l'état ba pesa ba cité ça longo les gens n'ont jamais fini ce crédit là et puis ekena na wa bongo. OK, comme ça to kena na ndeko Isaac comme ça yo utiliser 2 minutes mais ya suka avant que to kene pas ndeko Roger lisusu ndeko Isaac. Ce qui est de Isaac aux alités comme ça de PC pas de Roger. Vous avez un papa Zambwana. Oh ok, bon, si on a eu donc tombe la voix. Oui, bon. Na lobby, merci mingi pour na le basuka. Bon, je crois bien que Zali pe ba émission ya boye. Ezala ka po to fungura pe bongo. Moi muketo Zali to pesi to bakisina wo zanango. Ba ninga pe musu ba pesi po to yebaka rôle na biso po to sala ka makelele ka pona konsala teme to yebananu. Makelele yango tozo sala yango sur quelle base nga personnellement na lobaka ke soki chance pesa maki pona ngai ki parlementaire na nga na okeno sala na collectivité na biso po soki na bandi kuna na bandi ko sensibiliser na bato ya collectivité na biso nde bourgmestre na biso so commissaire de zone na biso akoyeba biso jusqu'à ce que sangu na ngai wana na kati ya mboka na village penza po biloko tozo lobo ba mususu na village ba yebi yango te ke musala bourgmestre zande nde ko manda wa utu ko lobawa ba yebi nanu ke ko zala parlementaire link ko lobani nteme soko bandi na village kuna okomona ke bato ofungoli bango maele okokoma ti na sommet bato oyo bazo viser kaka ko zala kana Kinshasa nde bazo perdre idée générale. Il faut normalement tomber dans la source pour comme ça biso na sommet. Merci na contribution à pour aller là na baninga nyonso beaucoup tu ko pesa mano bamboka yo.